bandeko grâce mbisi alingaka faire courir biso abota na mobali oya bato aza vivant intili kotuna tanga kombo nzoka grâce mbisi eza confirmé likambo elobi na munoko ya la baronne eza kaka vérité parce que toza na une expérience depuis 2014 aza kolobela biso na internet kina mokola lelo soki tokompare na bamisusu automatiquement liloba ebimi na monoko ya Karine Mokonzi ezali penza ya solo abimisi yango kutu na posa ya kobimisa te ni kosalela émission me nga papa robot lokola nakosamaki bon bino mpe mais réellement vrai papa ya Rachel oyo tomona batiambeli au Seigneur une minute de silence po tozobeta likambo moko ya violence na motema makasi te mais motema diabolique oui ya grâce mbisi non sexy mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anoirette, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo grâce mbisi na yebi okamwe mbala liboso na lobi grâce mbisi no sexy oui tala kaka ndenge makambo osali mikolo nyonso na histoire ebimi tala sikoyo na elateli na yo tala na comportement okomi nango en tout cas soki ngai vi na nga nyonso namona o sexy nakomona nani nga nalobaka makambo mpo na koloba te mpo koya koloba papa robot fanatique numéro 00 ya ngai ezalaki yo bien sûr nawanganaka yango te nandimaka yango mpe ti lelo nasepelaka na yo fanatique oui nazala fanatique na yo tout le temps mais loba yo moko nazala na yo mpo ozalaki ndenge ozalaki inite na explike oyebi bien mais lelo oyo koya kowangana moto abotisa yo oyebi ke kobota eza mapamboli ya Nzambe kanisa bazemi boni otindi na Benin na Mandona na Ngunza yo mbala moko kutu pa ya nganga oza kotinda na Benin alembi kolia bazemi waki na kotinda alobi turo bota po ndeko mobali azalaki na susi ya bota ndeko mobali akipe o na ntango apasi owangani ke wana mobali no te okomotalisa direction na mobali ya bato oyo atombaki na accident na bois de Boulogne baseri oyo yo moko yebi moyena tanga yango mpe eza te ni explication ezotianga banzoto sende na kokosangisa ka ya kala te na oyo ya sikoyo grâce mbisi okoma na bafoti ebele nabengako toujours la sexy parce que okota na motema na nga olongwaka te neti première bureau oza mwasi oyo neti navandi na yo mbula ebele soki nazwi mosusu ata nazokufa ndenge nini me nakotala tant oyo tovandi na yo nakozala no toujours na bien nakozala toujours na considération na valeur ata nakokomanke yo un moment à l'autre mais okozala na niveau mosusu mais grâce mbisi nakokolinga te non ni mama botio soki aza na motema neti ya yo te nandimi mpe te aza na motema neti ya yo mpo ye awanganaki tata na yo oyo abota yo te papa oyo yo awanganaki yo
mais mama oya yo alexi papa no kaka wana asanzaki mosusu te mais yo Grace Mbisi motema nini oza nango ngai quelle douleur boyebi ke Karine aki na posa koloba ngo te kaka bamama la Chine nde balobaka exemple moko eke bongo eza phrase moko soki 3 phrases et je même pas 2 minutes même pas 1 minute nakanisa 43 à 51 secondes mais papa robonga ntango nayoki yango non nalobi non stop fonda bandela parti wana nayoki yango lisusu non stop nayoki yango nalobi bon na internet awa banda na banda kokontrole na nalobaka vérité kaka Karine alors nga papa robo nalobaka kaka oyo nazomona mpe oyo nazotala donc nakonile vérité ote d'avance moko ntango naza koloba ntango ye Grace Mbisi aoriente biso pa ya papa mosusu naza koloba ngo mpe selo ndenge nabona na ndenge nayoka mais lokola nayoka pa ya Grace Mbisi aza moto lokuta par rapport à Karine siko natali mpe ndenge mokili elobaki ntango ndeko mobali akufaki alors nazali toujours na doute naza komona kaka papa mwana ekokozala oyo alali mais lokola moto akokoya kopesa ngai apres makasi azalaki te nalobi te ntango mosusu ndeko wana azalaki kaka moto moko azokroire ke lokola alalaki mingi ye moto atie ezemi to lokola ye moto alalaki na période ya mabe ye moto atie ezemi mais eza bongo te mpo nga moko papa robo nalalaki tobimaki kutu na ndeko mwasi moko kaka en Autriche mais na même semaine abimi na bato misato abimi na bango donc mwana ekokozala ya n'importe quel moto mpo ye moko moto azoloba nanga nabimi na bato misato donc ayebi te soki zemi ekokota ya nani nga nalobi mais mwasi akokoyeba soki zemi ekoti kaka na deuxième jour akokosentir mwa mouvement ye alobi asentir rien mpo na deuxième jour yango wana nga na ye na troisième jour elandi wana mosusu asuka ye ale nga nazongi lisusu gloire à Dieu bolingi nasukisa nakosukisa te tokende na oyo ya Grace Mbisi alors Grace Mbisi ndenge aza wana Grace Mbisi oyo kaka bozoyoka acte oyo asali bino tu bozolanda nga na baoyo bolingake boza desi mpo wana azali makila ya mowei aza na bandeko Grace Mbisi akokokangama na mwana te oyo eza prise en otage enleve ye akomisi mwana bebe non nanu kutu mwana akomi bebe star te ye nde moto azoutilize mwana azoteka mwana aliaka na kombo ya mwana azoyeba teke aza deja bebe star to akokoma nalobi teke mwana akokokoma bebe star te oui akokokoma bebe star mpo azomona na baimage mais lelo oyo mwana asalaka mpenza rien tozomona comédien na biso Anse Luzolo azotravaye na mwana azoyeba ke nazosala eloko na papa nazojoue eloko ata yebi suka te ndenge kokende mayebi tojuaka na papa quelque chose wana bébé star enfant star nakanisa bozo comprendre nga bino mutu bolandaka bafilme na kati ya cinéma bolandaka comédie boyebi mwana oyo aza star eza ndenge nini
Alors, moi nango azui en otage, papa na ye, même ndenga tiki biso, na ba circonstance ndengwana, étant que jeune, grâce mbis, akosata na mutema te, alingi mwana, ngai grâce mbis, alingi ko kabole na mutu te, quel égoïsme. Soki lelo grâce mbis, yo tiki mokili, ou bien grâce mbis, azo croire que yazali éternel, ya kozala ti Rachel akokoma mama, aboti bana, amemba koko, ko croire est un problème te. Mais grâce mbisi, bandeko, acte ou azo sasali, acte ou ya sala, pe azo continuer ko salango, ba oyo, bazo zoyer la même image, en tout cas na okamwa bino. Oui, ndenge naza sikoboy, na yinie pe kakate, mais na bayeye, fona loba clair, na bayeye, même moi na wana un jour tango akokola, ezo sengata koma majere, akozane kaka adolescent, po ba adolescente, ya siko na ba adolescent nyonso, baza éveillé, ataku taza kidiba, toza na monde virtuel, makamute ki na vitesse, donc ba adolescent, ya lelo yo, na un futur, na 10 ans, akoko lobano makambu, ya bana 20 ans. Donc moi no yo, oyo grâce mbisa zanae, Rachel, o papa na ye, aza lelo na mabele, molimo na ye, eza quelque part. En tout cas, eza douleur bandeko. Nga papa robot, na salele bino émission yo, avec douleur. Mende, et souki awate, toko continue yango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à
ya combat congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.